Bon, nga na kombo na benga mi na kombo ya Héritier Mapendo Kiza. Naza diplômé na décrocha diplôme na nga na 2019 na pédagogie. Nga naza mwana ya mibale na famille ya papa Kiza na mama Ngalula. Nabotami na Mbujimai me na koleli mingi na Kalemi pe na tangelika na Kalemi. Bon, ngai na ko bomba adresse na ngate. Adresse na ngai eza nazovanda na province ya Tanganyika, précisément na ville ya Kalemi, de place nga naza, de place nazwami pour le moment. Merci frère Alain pour la question, merci na sepeli mingi ko mona ndenge bo poser nga question. Bon, idée ya ko imiter frère Patrice, idée wana ebimaki na tongo, tusengi na tongo na lamuki na bimili banda na poti na kati noki yana ngazo beta nzembo wana frère Patrice po biso to beta ngo chaque tongo. Eza la va kolala, eza na tongo nde banzembo penza biso to beta kepa na biso mingi. Tangu yana ngazo beta nzembo wana na chambrette na inga pe noki nzembo wana noki ndre molimo musantu mo bekite nga mamo na ndiko bina nazo landisa ba geste ya papa nenga salaka. Sikawa ba ndeko nanga bazaki pembeni babike yo penza okukana na ondre mwana nae na mutu ronde penza yo okukana nae penza. Nona bike te kana salela papa video po aza papa na ngana ngake mingi aza pasteur bazemu ne pe na ngaka ngo mingi nde yango na salaki video ana nde place pe idée ko sala video na place bandaki. So merci sous frère aller pour la question posée nga merci les sous. Bon, kubanda na mukula liboso na matsaki video na nga na TikTok. Eza ko zwa ba j'aime ba commentaire za ko ya ndeza ba commentaire ya ko buka nga motema mingi penza. Pana moni video penza na sala ngo na motema moko na esengo na nga nyonso. Me na moni ba video na nga wana ba chanjango ko ba commentaire comme ko tinga ba commentaire mabe o na ko zala modi neni na ko seka papa neni na ko seka pasteur mutu nzambe. Nga moko na tira ke tono biki neni video na nga na sala ke ngo na taswa boito ba to ko kanisela nga bo. Noke tete kana tika ngo na no musu eza batu po ezana ne bandeli na yoko ta susu ba musu na kutika ba commentaire mabe ya kofinga ngai ya koloba musu ke na kufa wazola pelanga mabe bolaki penza ba moye bele penzo sa nga passe mingi na motema ndena mona kite video ndenge sale boye choquer batu tiaka na bimisango na compte na nga na TikTok na bimisaki video na TikTok na bimisi yango pe na efasa yango na compte na nga TikTok. Sikawa joka kozaki batu mususu bazaki déjà basi ba télécharger yango ba capturer yango na écran ndako misaka ko publier yango na mafinge belé ndetango na moni ba ingérer leke belé moni te ndenge choquer batu teka sana sala video na ko s'excuser devant batu bali misangai pe loko nga noki kozala na moni yango bie batu ko mona ngo mabe tika na senga kaka bolimbisi ndako na sala ki video wana ya ko senga batu bolimbisi nde na zusu su video na zongi sango susu na compte na ngapo na ko senga batu bolimbisi nde yango to ba ko banda na matsa video wana na komaki mana lazima kalibosumu na mibale na zangi kutuna pitia kolia nazo vanda place moko nazo mituna ndenge ni video na nga na sala ngo na bolingo nyonso na motema na nga nyonso eza pembe ke na sala ki video na pona consulter papa te to pona kofinga ete wana za papa ya bana mikolo kutu koleka ngai ba okutu batangi koleka na ngai makaso na kofinga na kozwango wapi nde bongo batu babalusa ki video na nga mabe menza mba kosunga kaka mikola sima boye bakomi ko bamusu so baki olimbisa biso to ebaki te soki ezaki attention na wana te melimbisa biso zamwana na biso kaka boye boye nde bongo souffrant Alain merci les sous pour la question sous posenga. Bon ngaso ki na poneka ka papa Patrice eza po aza adorateur nanga préféré eza po na lingaka ngake mingi ngaka banzembo na ye pesa nga ba conseil pesa ngai motema pesa nga courage penza ndango na imita po aza adorateur nanga préféré na linga ko banda bo mwana malgré ko sanga ba telefone tango tozana no bana ko zanga ba nzembo na ye tozako kilonga na bandako mais aza penza adorateur nanga préféré penza na linga penza mingi ndango na pona ikaka ye susu nga na zo muta ko salisa nga penza na muta ko soutenir nga na ko sepela penza mingi bato amitia malamu batika nga te penza ba soutenir nga ba salisa nga tana nga kende liboso ila la boy pamba te nde boy penza bato amitia malamu nazo senga na ba congolais na biso bo bazolanda biso place nyonso ba salisa nga penza soki nazo mutu ya ko soutenir nga ko changa penza liboko na ko sepela mingi penza na vie na nga ko zela ko la chance moko boya malamu. Merci mingi frère ale pona
question na oyo ya misatu. Bon, na continuer na école te pona manque ya moyen ya baboti. Ndango na suki na kaka na diplôme na vandi boye na se débrouiller kaka pembeni ba misala maboko mike ina se débrouiller. Ndio ketina ngana za ko kendisa classe za manque ya moyen ya baboti. Nde na telemina nukono zamba kosunga ngai penza makosunga nga kaka na ko kendisa kaka na classe. Merci beaucoup frère Alain pour la question no mususu. Bon, difficulté au mususu nga nazana ngo eza difficulté à kovanda kaka boye depuis na zwa diplôme na nga na 2019 ti boye na tanga ka lisusu te na vandi kaka na ozela team kono zamba kopambola nga ndena kendisa classe nde difficulté na zangwa difficulté ze belé mais sono ina lo difficulté na zana ngo to rese kuta ngai que za le belé penza ko bandata lelo ti lobi. Les difficultés penza na zana ngonde wana kendisa call ko za muta ko soutenir nga penza na talana ngo ela la teke de liboso ona penza na ko sepela mingi ko zala bien penza. Merci mingi fa ale ko poser nga sous question. Bon, eloko na ko sepela na ngo eza suki na zumu ta ko soutenir nga ona zumu tu ya ko salisa nga penza na ko sepela penza makasi suki na zumu ta ko changa loboko na ko sambela penza nzambe asalisa nga talana nga ke de liboso ela la te pena ko sepela mingi nazwa mutu akoko komisa nga te place papa aza nasenga nga moko bolimbisi na monoko na ngai na bisa alimbisa nga ndenge nasalaki mabe alimbisa nga po aza papa naza sirki akolimbisa ngai po papa tikaka mwana na ye te. Nde bongo soki nazomuta kosunga ngai na kosepela penza nakoma liboso ya papa ye moko asambelela ngai atiela nga loboko ye moko. Nde boye pe soki nazomuta kosoutenir nga mpona vie malgré tozo vivre vie moko ya pasi soki nazomuta kosoutenir nga penza ekozala bien asalisa nga natanga nakendisa tana na nga liboso ekozala penza bien mingi mpona vie na nga. Nde nazosenga na bandeko na biso bakongolais bato ya motema malamu nayebi bien ke bato ya motema malamu bazali bakosalisa ngai basalisa nga batika nga te nga naza mwana na bango oyo eza mboka na biso tosalela mboka na biso bato ya motema malamu penza.